tozotika te kobeta toujours c'était ba mama botele mabo croiser maboko te botala mama Laetitia alandi toujours lokolo ya na mama Denise Tshisekedi ndenge mama Denise akita sur le terrain ndenge mama Denise alandaka lokolo ya na mama Cc ndenge zalaka ke non likambo soke zali aza agité aza posé aosa makamnyo tout posé na kimia nyonso tout azosa te ke po batu ba monae azosa te ke non po batu ba lingai azosa te ke po batu akota na kacha ba mitema ya batu ke no batu komba olinga bango te bakota kana mitema ya batu non ça en bongo te mais ya sala ngo selo volonté a sala ngo na ndenge oyo ezo sepelisa a sala ngo na kimia nyonso tu azo salango peuple congolais ezo sepela ezo ke toujours le bosso vraiment maman Laetitia ministre des affaires sociales merci beaucoup maman Laetitia nazo tika bino botala bilili ndenge ni maman Laetitia quittait sur le terrain akeya zu camion ana munene oyo benda ba camion oyo ya ba camion oyo ezana ba accident ni tout ça ezana ba problème camion ne yaki et bendi pe camion wana to moni corps ya ndeko na biso na kacha mutu kandenge nini efandi vraiment to pesi nzambe merci parce que la Bible déclare na circonstance nyonso to ba opesa merci pa nzambe to pesi ka ba encouragement pa mwasi na za toujours makasi eza nzela na biso nyonso to yango so bomoni lelo mama nana ngombe mona mungala lati lelo libaya eza pour opesa mama Laetitia merci pourquoi parce que ba maman ba komi koyoka ba maman ba komi ko telema ba maman on est en mission na biso maman de mutasimba ndako maman de mutalesa abana maman de muta abongisa ndako ba mama botelema ba mama botelema soki botelemi Congo ekobonga soki botelemi salté eza na ville te soki botelemi nzale ko sila bokoyeba ndeni ako créer pour maman créer ka toujours botelema botala action maman Laetitia sali en plus encourager ba pécheur o ba otaki koluka mutuka yande kona biso côté koyaki encourager bango a pesi bango quelque chose pour la nini besoin premier encouragement pour na banda na bino na ba action obo sali bino pe bokokai pe ko dinda na maya bokokai ko kende menzamba bateli bino boki boluki mutuka na bozwi yango bolakisi pe bo guider mutuana baki bakotisi libende babimisi mutuka na libanda vraiment maman Laetitia to pesoni ni to tiki nyonso maboko nzambe fatinde béton président na biso fati béton notre kabino bilili botala image de maman Laetitia qui était sur le terrain de maman Laetitia kendaki a sololi na ba micro ya mutu nyonso to zala maman Laetitia Zaki a toujours pour nous répondre vraiment maman Kendel Bosso avancer na ba action na yo ozo sala na démarche surtout au peuple congolais et ça nango posa yoza na toujours pour nous répondre merci beaucoup maman Laetitia Bena Kabamba vraiment Kendel Bosso avancer merci beaucoup na maman Denise hier aza to bena ke toujours maman béton azakana toujours pour nous pesa papa ba mayele asaka likambo poser ya wele la raté poser likambo ko ikuna abima mbanga kende po amila kesate ye poser toujours poser vraiment merci beaucoup na maman Denise Tshisekedi merci beaucoup na maman Laetitia ministre des affaires sociales Beda maman Laetitia Bena Kabamba merci beaucoup natiki bino bota ba image eloba na place biso toloba merci beaucoup wana tokote na mbalasima. En sa qualité de ministre des Affaires sociales, ville-province de Kinshasa, Laetitia Bena Kabamba s'est rendue sur le lieu vendredi 5 février 2021 pour faire le constat d'un accident d'un véhicule s'est produit sur l'avenue du Tourisme à quelques mètres de l'hôpital de la Rive, le long du fleuve Congo, en allant vers Kintuka. Après les constants, Laetitia Bena Kabamba attend qu'une mère des familles qui, après avoir écouté avec attention soutenue les témoignages de personnes présentes sur le lieu du drame, n'a pas hésité un seul instant ce samedi 6 février 2021 à pallier à cette problématique, celle d'extirper la Jeep et la personne noyée. Nous venons aujourd'hui, sur instruction du gouverneur, de repêcher le corps et remonter aussi également le véhicule. Et c'est depuis hier que nous avons commencé ces investigations.
avec le concours effectivement des pêcheurs, le gouverneur m'avait instruit de pouvoir suivre la situation et surtout de passer son message de soutien aux familles éprouvées. Donc j'ai vu l'épouse très jeune et avec un bébé de 8 mois, le jeune de 29 ans s'en est allé dans des conditions vraiment tristes. C'est vraiment la mort dans l'âme, comme on dit, que nous avons effectivement constaté ce décès. Et c'est dévastateur. Cet acte de compassion combien louable, manifesté par la ministre provinciale des Affaires sociales, Laetitia Benakabamba, reste aggravé dans la mémoire des Congolais en général et les Kinois en particulier. En tant que ministre des Affaires sociales, je vais les assister jusqu'au bout et surtout trouver des solutions idoines, notamment pour la veuve qui ne travaille pas, l'époux était expert comptable. Nous allons trouver des solutions pour elle, notamment afin de continuer à subvenir aux besoins du petit bébé. À la satisfaction de la population quinoise, ces pêcheurs ont reçu de la main propre de la ministre provinciale des Affaires sociales une enveloppe de $3,000 américains et quelques droits demandés pour la cérémonie de cette action. Et cet acte du numéro 1 en charge des affaires sociales de la ville, Laetitia Benakabamba, est applaudi par la population quinoise sur place, mais aussi par la famille du défunt pour avoir retrouvé les corps. Et signalons que l'origine de cet accident n'est pas toujours connue. Nous y reviendrons.